vous êtes peuple de Dieu aux quatre coins du monde, laisse que l'amour et la grâce de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous comble du début jusqu'à la fin. Et bienvenue à l'édition d'aujourd'hui. L'édition d'aujourd'hui, c'est vraiment trop édifiante. J'ai besoin de votre attention. Dans cette mission intitulée Mulher Batalhadora, qui est en langue portugaise, qui veut tout simplement dire Mulher, c'est une femme. Batalhadora, bataillante, qui veut dire une femme bataillante. Moi, si Yabitumba. Une femme qui n'a jamais croisé le bras. Je suis là. Votre humble servante innocemment riche d'Assive, alors c'est la chair du grand réalisateur Serge Lutumba. Et dans cette mission, Mulher Batalhadora, une femme bataillante, moi, si Yabitumba, nous parlons de tout, mais sauf la politique. Je remercie notre PDG, le directeur numéro 1, le Seigneur Jésus-Christ. À lui, nous devons l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, parce qu'il est digne. Et je remercie aussi le visionnaire, mon chef direct, c'est le grand réalisateur Serge Lutumba. Merci beaucoup, chef. Je remercie nos collaborateurs qui sont en Paris, c'est le monsieur José-Pierre Diavanga, qui est le responsable du journal Eben en Paris. Salut, beaucoup du salut, papa. Je remercie encore nos collaborateurs qui sont en Irlande, le couple Vicky Ozana et Maman Mado Bikebu. Et notre collaboratrice qui est en Belgique, la maman Bibita Tsona Niangi, l'épouse du papa Jacques Kakwiti. Ensemble avec le visionnaire, le grand réalisateur Serge Lutumba, ça forme une équipe, l'union fait la force, l'équipe de Mulher Batalhadora. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de votre attention, peuple de Dieu. J'ai besoin de vous, que nous soyons édifiés. Mabe à baninga, peut-être ou bien malheur à baninga, et ça la raquette aux oies, tam sous bas conseil. Mais pourquoi nous, les chrétiens, nous voulons toujours les conséquences mieux que le conseil? Ce n'est pas bien. Tout yokaba conseil, la Bible nous dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Les lotoyés et l'ongona bino to kabola sangwa mawa, sangwa kolela, un jeune garçon, moko ya bana lemba, un grand technicien. Oyebami na kombo ya Olivier Manso atiki biso bandeko na nga ezali pasi. Olivier azali papa ya bana mibale, azali noko ya bana kasi, azali leki ya bayaya, azali yaya ya baleki, papa leki noko je sais pas quoi, atiki biso lelo. Donc libota monene oyo ezali kolela na moment oyo na lemba libota mobimba a pe na ngola basangani po balela. Mais ndeko na biso akufi ndenge nini? Toyebi que toujours vivre un temps où il y a beaucoup de maladies, de on a biso atiki biso dû ya maladie vraiment et tungisa qui est un peu moi moulaï. Mais aux amités ma ngana bino toyebite. La Bible dit qui connaît le cœur de l'homme, ce n'est que notre Dieu. Il connaît le cœur de l'homme, il connaît même le cœur de l'homme est méchant. Mais toyebi kezala ki maladie mimiti ke atika biso akenamboka ba wei. Ndeko na biso akufa ki journée ya lundi, toti ko déposer lelo na mboka ba wei oto benga on a cimetière dans journée ya lelo samedi. Vraiment ezali pasi, mais ezali ntia na biso nyonso. Ye peut-être que avant nzamba permettre abi na circonstance nyonso tozongisa lokumu epai na ye. Mais biso oyo totikali ba vivant, est-ce que liwa ya baninga epesaka biso pe correction? Est-ce que liwa ya baninga edifiaka biso elobelaka biso quelque chose? Parce que nous sommes poussière du poussière là où nous sommes tirés, non, là où le Seigneur nous a tirés, c'est là où nous retournerons. Vraiment, tout ce temps, il y a réfléchir. S'il vous plaît, même que vous avez beaucoup de travail à faire, même que ma préoccupation est comme la biso plus bon que le travail à temps, réveille-toi aussi à temps. Ce qui paie tu n'auras pas travaillé. Vous n'irez pas au marché, vous n'irez pas au travail, vous n'irez pas à l'école. Ce qui peut c'est fini pour nous, c'est fini vraiment. Maintenant, nous devons prendre le temps, ce qui est dans 5 heures, prends le temps de te réveiller 3 ou 4 heures. Fléchis tes genoux, ne fût-ce que merci. Un merci. L'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Merci Père, vous m'avez donné le souffle de la vie. Vous m'avez protégé durant toute la nuit. Je n'ai ni l'or ni l'argent pour te donner parce que tout appartient. Je te dis que merci et je laisse la journée entre tes saintes propres mains. Et puis tu pars.
tu lui glorifies, tu l'adores parce qu'il est digne. Quand nous rentrons à la maison, même que nous sommes totalement fatigués, nous devons prendre le temps bien aimé de dire merci. Combien pendant la journée ils sont morts des accidents? Combien? Combien ils sont tombés ici de repente à quoi à koufi, à une tension, à piquer crise? Combien? Boni oyo aza musala yebe le côté innocemment ba kosele makamaki ko se retrouver azana kasho. Boni ba koti na hôpital mbongo eza ba billion na banque. Mais mbongo ane koki ko racheter te docteur apesi sango lobi pour na biso lelo c'est fini. Ndeko na biso atiki biso boni ndeko nanga. Toleki bango na nini? Pourquoi liwe comme li biso lelo eloko moko lokola facile comme habitude to mesana nango non. Tous waka temps qu'on réfléchir. Soki ndeko wana ke vi na eza wapi? Nani yango ayebisi yo que après vie au vie mosusu ezate. Là c'est la ruse du diable. Nous avons la résurrection de mort dans un corps glorifié. Il y a le paradis et l'enfer. Quant à nous de choisir quel est le chemin que vous voulez suivre. Le paradis, c'est bien, c'est trop bien parce que nous allons vivre dans la gloire. Il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus le clamor, il n'y aura plus la douleur, ni de maladie, ni la famine. L'enfer, c'est le feu, ce n'est pas bien. Et donc, pourquoi tu as gagné de belles maisons, de beaux habits, de belles voitures pour perdre la vie éternelle? Pourquoi? Non. Totia nzambe na biso liboso totambola na kobanga nzambe bien-aimé dans le Seigneur to prépara kaba âme na biso nuit et jour parce que lui-même le Seigneur Jésus-Christ nous a dit il ne connaît ni l'heure ni le jour ni l'heure. Celui qui connaît c'est lui qui Dieu. Merci vraiment. Isaka rapoto tirer vraiment attention na biso nyonso bandeko ndeko na biso akufaki na maladie et Dieu montant moulaï matiki biso mais que son âme repose en paix. Na linga ke botala bolana ndenge awa bana lemba pe basangana ki organisation ndenge salamaki bien aimé bana ko sala ye moko na makoki na ye mbongo na ye ekundi ye même mbongo etamboli te mbongo jamais ko tambola pe ke luwe mutuka esingaki ke batu bazala toute une famille oyo avanaki na bango awa ba collègue na musala ba camarades ba coller ensemble famille pe moi muki zalaki awa na Angola boyebika keza mboka oyo to yaka pona koluka vraiment mais batu bazwaki batomba lali 4 jours 5 jours le ba ke ko déposer na cimetière organisation eleki très très bien de la réalisation de Moulé Bataliadola, le grand réalisateur Serge Lutumba. Oyo jamais kutatika makambo bana lemba jamais akotika abiwa nezali bota na ngai na dali ko profiter ko remercier bana lemba tout bazana Paris pas dokumani vraiment beaucoup du respect na ba message na ba pou na bino papa Gas Mafina maman Serena de M vraiment boyo kasangwa ndeko na bino mwana na bino camarade na bino alemba watiki biso papa Oliveira Mansu papa José Touré José Moma bino nyonso to biska bozali Blaise Mawanda famille Ngala famille Kebobe na bino vraiment ko saluer nyonso to ko ko la mawa na bino biso abota ko famille Mansu car les jours sont mauvais. On a pour ça attention à bino bola ni organisation sama ki awa na niveau golf doge parce que vraiment ba ki correspond ba kelele to ke tina cimetière Moulé Bataliadola jamais na tika musala parce que grâce à ma partenaire na biso makasi ba chama pa contre na bango ange salut on veut remercier infiniment notre partenaire pour que le même jour quand on parle le même jour c'est l'évangéliste Marco papa Marco Zamba Pakola papa parce que nous sommes dans le monde de c'est le sang après papa l'évangéliste Marco Zamba qui s'en vraiment papa boli ils ont eu un souka ya motema de Bataliadola ils ont eu un songe ya motema avec toute l'équipe de Bataliadola nous te remercions infiniment que notre Dieu le Seigneur Jésus-Christ que nous fléchissons les genoux et papa évangéliste avons connaissance la parole assurée à travers le Saint-Esprit auquel nous sommes et que ça a plaisir malgré avance de ce jour. On remercie ce partenaire de M. Gisèle de la Vallée qui se pose à lui. Merci beaucoup. Arrêtez pour la calamité que tu nous bénisses infiniment à vous passer au temps de l'air. Maman m'a donné que mon famille ça m'a donné. Nous se trouvons déjà dans la ndeko na biso ezaka
ezalaka ndenge moko mpe ya évangélisation koréveiller baoyo baza na kati ya ignorance bayebaka vie oyo ce n'est pas parce que tu dors dans le luxe, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu manges bien tu crois que tu vas acheter la mort. Jamais. Aucun président, aucun roi du sait que tu vas acheter la mort. Le ministère de la mort, c'est lui qui entre le monde lui-même, le créateur du ciel et de la terre, notre Dieu le Tout-Puissant. Vraiment, dans le Sénégal, à l'attentif, on l'a organisé. Ça m'a dit très bien, Batoubalé, Bameli, Batoubalali, Journée, Tokotika, Mokamawe, vraiment. Que son âme repose en paix. Sur la qui a lu comme on va bien, c'est trop tard. Tika que le dernier jugement, et ça dépend de Mokonzambe, ou après ça qui le voleur, ou au bateau, Bazaki n'a c'est, Baïbika que non, le voleur là, il est mort comme un voleur, comme étant un brigand. Mais par la grâce, comme notre Dieu, vraiment amour. Par la grâce sur le Seigneur, à Seigneur Jésus-Christ, ensemble on a croix à Ebisi et Kanisanga Mokondi. Aujourd'hui même, quand je serai là, je serai avec toi. Oh, gloire à Dieu. Azwaki Ngolu. Ngolu, on a peut-être, Papa Nabiso Olivera, Mansou, avant qu'Akata Motema peut-être reconnaîtra qu'il m'a bénaye. Ce n'est que lui avec son Dieu. Mais nous souhaitons que son âme repose en paix et que le grand juge lui-même, le grand Jéhovah, Elohim El Shaddai, il prend soin de lui. Tolanda vraiment non c'est le grand réalisateur Atila Biso image en Tolanda. Papa Olivier a bien vie na parler na joli mosu et puis biso tout na place mogo tout na place mogo Xavier na ebi malamu ne mo ebele et puis Xavier moi mo kena profiter mo électronique mukie na boko na mutu na ebe na mo mukie mais aive mo pena tozane pena bien la ça goûte surpris na oyo ka no te via bela
activé à niveau maladie. Donc ça vraiment passe. Bandeko to kisasa. Bandeko to kisasa. Famille biologique. En tout cas, courage. Biso beto za wa pe toujours. Zolandela makamba ngonenge zolandela. To kunda ndeko to tika ndeko pima na kimia. Donc papa Olivier aza problème na mutute, aza pena nyongo mutute. Eza peut-être papa Olivier asali mutu mo boy boy po asale boy azate, les gens malades. Les gens malades qui contestent de l'eau to perdre ndeko. Mais eza pena likamo te bana tu alemba. Tous vraiment toujours ensemble. Place au matanga papa Olivier zali. Il faut tous ala. Tous a toujours unis tous simbana. Nous avons mon kitoko. Biso tous awa. Yo to place to kunda pe bembe. Donc tous appelle toujours la kimia mais tout connaît que ne bien bien. Le reste on a bien tout total on a souka sauf to uti enterrement. Ko bande ko solo ba mama mususu ya famille ndenge za toujours. Parce que papa Olivier awa tiki bana mi balé. Tiki bana mi balé na mwasi. Alors toyeba ndenge nini to ko encadrer bana wana. Toyeba ndenge nini to ko encadrer mwasi. C'est moto. Allez,
Maboko pe. O dia que você decidir ir no hospital é pra você acabar a vida. Não acredito. Ele falou que você fica em casa quando tá sentindo frio, vamos no hospital. Tô bem, tô nada doente. Tô doente. Pera. Não acreditar. Não acreditar, meu irmão, meu amigo. Sabe, não vale a pena só você, Marcelo, chamar as pessoas porque não vou estar doente. Gostam de me espalhar porque estou doente. Tu estás doente, então Oliveira, você está doente, vamos no hospital. Da viúva e as crianças. Pano verde, patapai. Pano verde, patapai, esse é o meu pano que você está estendendo uma coisa. Já está em aonde? Na memi vina nga na relation malamu tena nzambe aí tudo vai acabar. nyonso kuna ekosila mpo na nga. Então, enquanto estou aqui respirando, sikoyo ntango nazali nanu na pema bomoi é bom que cada um se examine. eza Será que eu malamu estou bem moto para com Deus? moko moto na moto azonga na conscience na ye, Porque Deus faz tudo o que Ele quiser sem que ninguém lhe obrigue, nem lhe pergunte por que Ele fez isso. nzambe asalaka nyonso alingi asala moto aoblige na eloko moko te mpe moto afrene nzambe na eloko moko te. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse isso. Kolo yesu nde moto alobaki Que o reino de Deus é semelhante a um pai de casa bokonzi ya likolo eza kokokisama lokola Pai de casa. papa na kati ya ndako. que se ele soubesse a que hora que o ladrão viesse, soki ayebaka ntango oyo moyibi akoya ele estaria assim a relaxar. alingaki azala na ye en silence. Porque você se virar às 14 Po horas, soki akoya ba 14h
Nesse momento são 12 horas, parece. Na ngonga oyo ça déjà 12 heures. Vou estar aqui a relaxar porque chego antes de chegar 14 horas. Avant que tu comme 14 heures. Vou chegar a tempo. Na koma na tango na mas se ninguém sabe, é bom que estejam preparados. Soki motomoko ayebi yango te eza malamu o se préparer. Porque isso vem quando você menos espera. Po yango eyaka tango zozela moment wana te. Uma simples coisa. Loko o ezali simple. Alguém pode se pancar aqui nessa pedra. Moto akoki kotutama na libanga. Tu no chão. Akwei na mabele. Foi. Akei. E as pessoas dizem que não, tudo é feiticeiro, tudo é feitiço. Mas a Bíblia fala que ninguém morre sem a permissão de Deus. Foi o Senhor Jesus que disse que não se vende 2 passarinhos por 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. Sim. Porque antes nenhuma delas cairá no chão se Deus não permitir. Quanto mais vós valeis do que as aves, até os vossos cabelos são contados. E disse: não temam aqueles que matam o corpo, mas aquele que depois de matarem pode não trazer novamente a tua vida de volta. Aí está. Esta é a minha exaltação. Então é bom que cada um esteja ciente. Vamos embora,
Nancy, kema tapa Jacques. Langa Jacques comme ta mutuka pa Jacques. C'est pourquoi ta mutuka Jacques. Ça nous qui n'a filmé. Massacre. Oh là. Des bagages. Nasi micro za kuna nani? Nasi micro finara micro na kunateza kuna. Toque.
Cara, eu penso zero. Alô, pai. Malão, pai. Não vou lá em Zambe. Não está sendo muito. Não filme Simba. Alô, pai. Hein? Si, papa. Par la grâce. Nangolu, papa. Nantiaka, papa. Papa, dans mon colo, mon dimanche, je suis offrant de festival de ta salle, papa, papa. Il y a ce petit qui m'y sont tous aux ailes. Ce qui m'y sont volés, l'empire a mis aux ailes. Tika to milenge lake. Não, muito você mais bem, muito você mais bem. Openda kuna te
Ah, mais vérité. Os que estão podem se aproximar. Isso é só, toda a música do Pusana. Que é o Pai da Graça, Pai da Misericórdia. Senhor é o Alfa, Pai e Ômega. Senhor, vamos depositar aqui uma alma sua. Que o Senhor abençoe esta alma, que nenhuma alma do espírito maligno venha até ele. Como o Senhor disse, vem em mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Senhor, estamos a depositar a alma do Senhor Oliveira, que o Senhor tira todos os espíritos malignos que estão à espera dessa alma durante a noite. Que o Senhor, que Ele espera o seu próprio dia até a sua revinda, Senhor. Senhor, dê-nos paz e conforto. O Senhor disse que aquele que confia em mim terá vida eterna. Então, Senhor, nós estamos a confiar em si essa alma, que o Senhor dê a paz a ele, onde quer que ele esteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador, aquele que vai vir ressuscitar os mortos no dia da sua revinda. Amém. Amém. Já não tem mais muita coisa para te dizer. A única coisa que posso te dizer neste momento é que a sua alma descansa em paz. Deus. Como assim? Dá. Deixa eu ligar. O seu trabalho te acompanha, suas obras te alegria de Cristo. Comandar. Boa da mão agora. Então o bangamiro de bana kasi. Metoka na ibo iteme. Né? Nós estamos bem calmo aí. Ah, Olivier, sem cana capo, anda com mogo. Claude. Très chers internautes, famille Mounene, oh bisoto zali, précisément, na bayana biso tout au bana Paris, bana lemba, to bani na papa do Kumani, boyoka vraiment sango o eza sangwa mawa, parce que biso na papa Olivier a mansu donc contrat et sili. Donc azaki na moko kutu mandako kantie mwa mukie et tozo lala, mais to okende boye, to meli mwa gazoza na bato mena gazoza, ba oba mena na bango alcool ba meli alcool lisoli sili. To panzani mwana abenani yepe article na oa yendako. Donc pasteur moko to baza ko insérer libulu alobi que ezala habitude tenenge to aka kotika to zongi to zonga to répéter na biso vi wana. Non, faut to so likambo wana vraiment au sérieux que mutu ndenga tikali boye atikali libela. Mais mutu na mutu aza mukolo na ye. To yoka ba les ondité parce que les hommes Batou balingara beaucoup qu'on jugeait, batou balingara trop de n'importe quoi parce qu'à ça qui boye, parce qu'à ça qui boye. Liloba ya souka le vrai jugeur c'est Jésus-Christ. Est-ce que mutuni na ko yeba moyibi wana oyo batampia bato bafuti sarampa ko na seri wana Israël, ba betie ba sete ba tie pemene à Jésus-Christ. Wana pe pemene à Jésus-Christ. Donc papier na yim ko la souka babi que ndenge to tche wana akeli felo pourquoi parce qu'a kufi lokwa moyibi. Na grande surprise, mutu asala ko leka makanisi na biso batu, li solo vraiment bien to na katikati ya kikuta na sauveur. Ayebisi Jésus-Christ yokelanga vraiment mawa. Tongo kokota na mboka wana kanisela ngai. Jésus-Christ abi kaka lelo tonga na kokota na yo.
to mosusu mpe papa na biso Olivera na pema ya oyo nzambe bomo ya pesa eta mosusu mokolo asuka yango kaka minute wana suka nzambe ayokelaki ye mawa me suwe na biso nyonso tu eza tokɔta na mboka elaka awa daa tosufri trop bamaladi bamoi me mboka wana tozala na esengo mingi pema na ye vraiment ame na ye oyo tolobi epema en paix eza nzela na biso nyonso me yakei liboso biso nyonso tokoya nyonso tu tozongisa yango na maboko ya nzambe parce que il est celui qui connaît le cœur de l'homme. Bible lobi il y a rien qui se cache devant la face de notre Dieu. Abina yebi motema ya mutu nyonso. Donc azwa na ye lokumu na circonstance nyonso. Toza mokoto bota maka, toa mokolo pe tokokufa. Mutu moko te aotika libanga. Bino boza libanda, botala kaka réalisation oyo esimba mepa ya ye moko, les grands réalisateurs oyo aza mokuwa na yebisa bino ke aza mipanzi ya la grande dame que je suis Inancia Mauricio da Silva. Bomoni déjà que histoire ebandaki depuis na morgue tu siko tokomi na suka. Mena kolinga ke bino mo pe moyoka mino kwa batu réalisation leki ndenge ni toleli ndeko na biso Olivier nazobenga papa na biso Kalonda papa Jacques Kalonda suka koza na mwa liloba moko apesa na baya na biso nyonso surtout ke o mutu akufi aza moko ya biso ya lemba aza mwana ya botango papa Olivier Manso. Donc toute la famille, mes condoléances vraiment. Papa Jacques, qu'est-ce que vous avez dit comme Koloba pour n'aller de Konabiso, papa Olivier? On appelle ici famille biologique, il y a papa Olivier, mes condoléances. Et puis, na toza na pasi makasi. Ya makambo nyonso eleki ndenge to pere to yokanaki te na lemba ke no to kolinga to kunda su mutu. Mais to monde to toza vraiment surpris to monde no duwe kuti biso su bete biso porte. En tout cas, esali biso tout pasi. Biso to ba ndeko esali biso pena pasi makasi. Esali biso pasi pena na mawa. Mais eza makambo eleka nango. Na tout cela mamde eleka nango. Mais loko na sepeli makasi parce que tozalaki uni si to kundi ndeko pe na kimia donc na mtu pena ke pena bien pena. De la part, il y a, à part famille, camarades, organisation, il est qui ndengeni? Bon, organisation, pena, na nenge pena salameli. Donc, c'est un peu la fallait salam pena bongo. Parce que tout ça boumoko. C'est un peu la fallait salam pena bongo, na nenge salameli. C'est un peu la fallait salam bongo. Nenge organiser, organisation matanga tito comme na niveau okunda. Il y a pas ces alagane bandeli. Nenge bembe za la mort, mais thème na to comme na suka, ils allons se pena pas citer. Mais nzamba sunga pe sabiso suma kasi. Parce que papa Olivier nenga zawana na mboka awa atiki mwasi na bana. Atiki mwasi na bana. Nzamba pesa mwasi wana makasi. Ya kobokola bana, nzamba pesa biso pe makasi. Ndeko za mamususu to zwite ba moma kokia mukie. Ya kotika ta mwasi ata mone fiske lipa pona bana. Iweza pe nécessaire pena ngona. Mais likambo wana ezalaka bien pona koloba mais komaka pasi pona ko réaliser et surtout que soki da to kabwani mutu moko te ozata bolingo wana aleka ta la famille pe bana. Est-ce que malobo va mozoloba okukoka vraiment kokokisa kango elongo na baninga un jour? Bon, par rapport ya temps nde tozana na mboka na par rapport ya ba journée. Ezala ngwe loko te pona koleka kotala mwasi ya ndeko za problème te. Toyebi ndaku, toyebi mwasi na biso place azali na bana biso place azali toyebi. Ezala ngwe loko mo grave te. Problème ezala loba elo canceler biso transport. Na ba côté to vandi mais so transport ezala facilement. Ezala problème grave to ko mati place tota la bana. Modifier pesa ilo basuka pona ba oyo bazotala biso. Moi fortification que ndeko akei biso pe to sana biso mikolo. Donc balengela ka ba am na bango butu pe mo. Na pesi courage na famille biologique. Na pesi courage na famille biologique ya papa Olivier parce que papa Olivier aza mutu ala kisanga na ko simba faire eloko liboso ona eloko liboso na bénéficier na papa Olivier aza mutu ala kisanga ba simba faire ndeni ba desudaga papa Olivier eloko ala kisanga ngona onga la bénéficier pa na ye na minute ni aza boya ngona papa Olivier ala kisanga ba simba faire donc musala nene wana sala musala na ye biso tu aza ku faire vers mutu tu mais la pesi vraiment courage na famille biologique na pesi courage ya makambo ya kanango mais eleki nango pena vraiment très bien en ngolo nzambe le biso tourner zo to bimi na cimetière ne to to boso cimetière to zo bima na cimetière poto ke bandaku donc bino bovana na kimia molimo pe ndeko pe batela pe na kimia wana ezali l'essentiel na ko lo bangwana boyoki ndenge ndeko na biso alobi mais na ko meli susu ke bolanda lisusu moi liloba ya papa na biso James soki akoza na oyo akoki ko compléter pour na situation ou bien organisation ya matanga ndenge salami na honneur ya ndeko na biso papa Olivera. Papa James, pour ça vraiment pembeni pour les grands réalisateurs Azabiso bien à image. Pas journal lelo.
journée ya suka na ndenge to ekotike pe esika ya bawei donc tokabwanya suka eloko nini osentir ezaka pasi basentir eza lisusu lokola motema na ngai ezoki lisusu ya koperdre encore un grand famille mpo na ngai trop cher donc nazala na pasi kaka jusqu'à maintenant organisation na bino awa nayebi te soki eza famille ou bien kaka bacamarade nde bokololi eleki ndenge nini organisation nakoloba premièrement ezali grâce oyo nzambe asali mpo tokoka yango kozala direct nazwa kopesa message na famille biologique ya défunt Olivier banda makambo oyo ebandaki le lundi vers 14h oyo akufaki ti tozosola boye ndenge tosilisi baprogramme nyonso lelo tozwi aide moko te na famille ya Olivier famille biologique ya Olivier et parfois nakoki koloba mbala mosusu sur complément ya baeffort ya ye moko défunt nde esali ke to réussir kokunda ye na bahonneur oyo baimage oyo bilili ezwa kotémoigner na cadre ya organisation ezali juste bandeko bafrère lokola ngao na telemi oyo nazalaki lokola pilier ou responsable numéro 1 ya charge oyo et en complicité na bacollègue baami bafrère nde yango esali e apporter succès oyo eloko nini papa James okoki kopesa na bandeko surtout ke oyo atiki biso aza ya biso vraiment famille mwana ya lemba eloko nini papa okopesa comme conseil na baoyo baolanda biso parce que kolala kolamuka toyebi ke eza habitude te conseil na kopesa kaka boye bana lemba surtout bakomona baimage oyo naina annonce bango ezaka moko eza nzambe soki olingi ovivre owumela na se na moi oyo secret ezaka moko ya kotambola kobanga kaka nzambe soki moto azotambola kola kobanga nzambe akozala protégé na makambo ebele voilà conseil na kopesa ezaka nzambe eloko mosusu te. Merci beaucoup vraiment très chers internautes beaucoup de merci nalobaka toujours na bino oyo bochargeaka baunité na bino mpo boassiste molia bataliadora nzambe abakisa apambola bino mingi bocontinue abonnez-vous à notre chaîne de YouTube soko beti kaka Lutumba Serge toza na variété ya émission eza na kaka te parce que mwana lemba non tofilmaka matanga nyonso oyo ekokomela biso promotion nyonso oyo ekosengela biso molia bataliadora mwasi ya bitumba une femme bataillante jamais na croisa maboko oyo koluka tosa yango tosala merci vraiment na battention na bino bolandi bande bandeliti suka donc famille oyo ya lemba libota ya bana lemba libota papa Olivera oyo baza na mboka oyo ya Ngola balakisi vraiment que quel que soit eza mboka oyo mwana kendaka koluka mbongo na ye mais basimbani ndeko na biso toti kotika ye vraiment nazali ko remercier ba partenaire officiel maman Bibi Tantona Niyangi motema papa Jacques Kakwiti maman vraiment que Dieu vous bénisse je remercie encore l'évangéliste Mako papa Mako nzamba pambola yo nali ko remercier Abou Baslo congolais na Australie nali ko remercier la grande dame Yaya Baleki Gisèle Lumbu beaucoup du respect Yaya nali ko remercier encore Mariette Ngola Kalamba et toute la famille Bikembo Nzambe na biso apambola bino bana nyonso tu ya lemba mutualité ya lemba partout esika bozwa mikuna surtout na Paris et papa na biso Dokumani vraiment on vous remercie infiniment Nzambe apambola bino partie à réalisation nous avons toujours le grand réalisateur Serge Lutumba équipe technique au cœur au prochain numéro ce qui Nzambe va permettre tokokuta lisusu ciao